na oyo aza réservé pour na mwa maluwa moke babongisaki. Papa Mfuma Longo, Papa Mfuma Mbanza Nzambe na biso. Bana bayo, ba mouvement ya la surveillance kimbangiste Omboka Brazzaville, totondi na esengo monene na maso tata Nzambe kolo Yesu pe tata Molimo Santo basali pona biso. Pona boyei boyo Omboka Brazzaville pe konyata mabele mabiso ma République du Congo. Papa Mfuma Mbanza oyo ayaki pona koluka loposolo yindo loye lobungaka utakala uta ebandeli ya mokili na tebo lelo ezali obele na pasi tango iso. Papa uta tolatisaki tozali komona ndenge mokili mozali koningana mpe mpasi ekomeli biso ya koleka mposa na biso bana bayo ekomi kaka mabe mokolo na mokolo. Papa pardon, yokela biso mawa mwana wa Nzambe, nkolo wa bankolo limbisa biso baumbu bayo. Nkolo wa biso tokoki kotinda yo te Nzambe na biso, kasi na mawa mayo yokela biso mpo mikolo okoka kobenda yango mizala molai te, soki te bana bayo bakosila na mabunga ya munguna Satana. Papa Mfuma Mbanza mwana wa Nzambe mpe nkolo wa biso, kanisa pasi omonaka na ekuluzu makilama yo matalo masopanaka po ete nyonso wana okoka koluka loposolo yindo ozongisa yango na kati ya ndako bososoli mayele ya koyeba bino ete mposa ya mokili etambwisa biso te, kasi totambola na lolenge ya bana banzambe ete tolakisa na baye bazali kotala biso ete tozali ya solo bana bamoi. Lolenge ezali posa ya yo nkolo wa biso. Mpasi na biso obosani yango te. Kotisela biso ba oyo otiaka elembo. Bakota ba oyo ya solo solo. Po ete tosala musala mwa yo. Pesa bakondi babiso balingomba ya tata Molimo Mosanto mayele ya musala. Bolingo ya bonzambe bakoka kotambolisa biso lolenge elingi bino. Totondi na bapasi ya ndenge na ndenge, maladi makila kosopana mokolo na mokolo, batata na misala bozwi ya malonga ezali te, bamama na mwa biloko bakotekaka litomba ya solo ezali soki mokete. Bilenge oyo oti motema tozali tango nyonso konyokwama na Satana. Na bakelasi bana bazali na mayele te, bakondi babiso ba mokili mpe kobosa na bango te, bakoka koyokana. Papa Mfuma Mbanza mokonzi ya kimia ndenge ekomama na mukanda mwa tata Nzambe na Yesaya mokabo ya 15 na libwa na nzela ya moko. Loboko na Yawe ezali mokuse te mpo ezanga kubikisa, litoi na ye mpe ekangama te ete eyoka te. Toleli zongisela biso eyano mpo kimia ekota na mokili mwa biso.
mpona kosilisa biso bana bayo tokolatisa yo ruban to singa oyo mpona kokaniselaka biso ntango nyonso République du Congo tolongwa lisusu na motema na yo te totikala libela bana bayo okombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Papa Fumambanza oye, Papa Fumambanza oye, Papa Fumambanza oye. sikoyo fakia kusaprete directement mpona koyembela biso nzembo bendela bendela wana mpona kolakisa ke ata toke wapi meme touti wapi ata ndele bendela mpasi moki baki kotelema te kotelemisa ye bakotelemisa yango ye moko mama ndenge azali kuna faki bendela
kombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo. Papa Fumwambanza, Nzambe na biso, mokili mobimba ezali na maboko na yo, biso na Afrique. Esika oyo yo omonelaka pasi, kimia ezali te. Moto mwindo, mikolo nyonso, makila na ye mazali kaka kotanga. Surtout na mikili misato oyo, Angola, Zaire, pe awa na Congo. Uta oyaka, kino leloyo, kimia ezali te. Nkolo wa kimia, olobi nini Nzambe na biso, na kombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santo. Wana ezali kolakisa te mokili mobimba epesepeli ye moko nkolo ya kimia ye oyo. Partout okotambola na mokili okomona drapeau ya Papa Simon Kimbangu ezali na bakontinence mitano. Esika moko Papa Fumwambanza azangi eyeli te. Ye kaka moto aza na kimia ya mokili mobimba. Ye mpe moto akotelemisa biso drapeau. Nde sikoyo tokoyoka nini ya suka oyo bato mitano bakosenga mpo na ntina ya pasi oyo eza na biso. Tata Nzambe, mongongo na yo, telemisa bendele na yo, mokili mozwa kimia na kombo ya Papa Simon Kimbangu. Faki prepare pour la nzembo ya tutale bande leto. Na biso baso kotelema ye papa atelemi wana yimu tazana makoki manso tu akotelemisa drapeau ya Papa Simon Kimbangu na mokili mobimba po ete kimia ekokokota. Vanda cérémonie na biso esili na komba tata mwana pe Elimo Santo. Patata oye. Oye. Pamama oye. Oye. Bamutaba kututela bingana vo ukwenda ntango katalanga. Bobu programu za zingi na yeto. Kaza menetiko. Kansi tuside bobu zamana. Dia mudere sunu kibeni kwa betu bawoso no. Tumne za vo Congo Brazzaville minkisima mingi mena yeto koku. Yang hatia mbanza yebuna bifulu ndonga ya fwana ina yetu kanele vo bapingi baudi wafutua kunima kansi kwa beto tukubatwari sanga vo kwa beni tukubatwari sanga balongi minkwikizi biselo pastele pauze vo nkundi yako kunima kena gamboto wa sosele nzila pasivo wankondela dia kwa kaputa muri bundu kadi bankomando ngimambo te bake bankomando ngimambi bingi beto mna tulibona kanani no spete savo nanga thango fwe kansa thango yena kwatata nzama kiuma kavuile mfuno tuvilu kwena kadi kimfumu kama zulu kina kafina mambeto pona mbote twakala yeruzolo mbote muma mingi mana mavuili tata nzama mfuno
yani vo salu wa wingi kan salimike ntima mya mingi kamya lembu kretiko kansi bete tukbatwa sanga balongi bo biselo ba pastele mutu mona vo muntu katasunga mali yako umbata kana wamfutula munzila kadi kemu kila ndo kemu mya mingi mina yeto baka kabana batuma visa kansi ne baka batuma visa evo mbote batata iba mama tuyangalale munandwa katulwe ki mumbanza Brazzaville entambula peno tutambuli tuyangalale yo idina vo tukala yebisamo byambote kwa tata nzambi katubwila mana makondo pasipota tambula mo tufetikala yezola kwa fwana ndamu za batate ba mama matoko yizindumba moda mambu mama tulongolo bakenda bakaka voba bakala bakaka bagana na kambote kene masema kaka kene ba ngudi za kaka kene bala bakaka kabagana ngamase kambote ko munsuka be ngani munkhokela ebo penkento kagana ngabeni yakala kambote ko munsuka be munkhokela mbandu ina yambi yenena kambando zola ko kaze ka tufiti kala yembando zola yembando kingwiza ni kyamambo mawoso nzambi katumanga kitantuko nzambi zola katumanga levo tuzilwa Kongo Brazzaville kanelvo mamingi kansimana katulenda ko nzambi yani ulenda ngamo katudimbu divuvu ko tuside vuvu mana tulimilenda beto kata nzambi yani ulenda ngamo una idina vo tuna yeno uno sazaba mbazi chando zituloto una studian lekolo moda mama tuwidingi buna kuzebe vongeye tena kwenda kwa wasunga mako ngekwa kuzaba na fukina wasunga mako kumpebona na lewa kumpeo zaba na fukina edia zole mama mako mpyoka kati tutomene mazaya batate ba mama luzeimo kama no meso mafula itala karibu tusiri sadu kina kya kumasu kansi mama mamingi mafo kama tumata moneka kasi tusiri vuvo nzambi kale kutuyamula ko kadi tima meto vima na mo metata nzambi menena yani kuna malembo la mana mawoso makondo mobeto kadi avoka to sadi dige kubeka kansoni ko e kansi to mene wa kansoni ko ntano mbele zebi kizei ko kiti lo geni kala kumbanza kizei ko kiti kala geni tiko kasi bulugana zo mbote mbongo zisifoti kala za sunga mamungu sono kono zisifoti kala za sunga mamungu solo kadi mama mingi watu asanga bana pene lo solo lambote tuwaze bilo beta kitu tatunga kumkamba kosina kalele nagana hon kadi nsambu zitusadilana kwa tata nzambi zituka nsambu zitukangira mama woso kwa tata nzambi zituka zevo mbote bana bena volu zolo lambote lena yali nzambi okubika nkayulu muntu ewani nkayulu kina kalendele ikala kitikwa katulele katira kipetika bakakati lusalo suluna kala muntu musiko lusalo suluna kwa tata nzambi zituka itina vo tulubamu nentima luzebindo batwa sanga besa esalu baka mu batu buka zevo mbote mubibi tufiti tamlan sangu zambote vo tuha kutudu kuna Kongo Brazzaville masira yingene kuna masira yingane kuna boy una idina baba tate ba mama ntima kwa ni lubambu di mukuma chan mazama kudamena kuna mpyoka levo bobo tukwenda mu program zankaka mama sidi matala na mafokola luide Motonyo Saza Okenda ayatala kata. On dit souvent pour la traduction, il faut un peu expliquer pas parce que c'est une expression, ce qu'on va expliquer piloter à Bokolbana te dit comment alors bien ça déguiné. Alors ce que tu expliquer vous allez me comprendre bien. Mais biso souvent il faut Zambe aligné et Zambe aligné bisomi. Mais na maimanso ezali monene kasi basali moke. Elanga ezali monene kasi basali moke.
biso tokenda wapi toyebi ndenge ye moko alobaka ete soki moto alali na soko moto aloti ndoto ndenge akoki koyeba lobi makambo nini tokoki kosala elingi koloba ete programme ya lobi tokotala ndenge tokolala ndenge tokolamukela po ete totala programme ndenge nini tokobongisa ndenge nini tokotambola a partir ya lobi sikoyo tokoti na kati na programme ya elambo soki yo moko na kati na motema na yo oyebi ke ozali omibongisi ezali etali kaka yo soki omoni ke omibongisi te yo moko kaka okopesa réponse katikati na motema na yo apesi biso to raisonne alobi likambo mosusu nalingai kobosana ezali makambo ya mpioka nakanisi batambulisi ya mpioka mingi bauti awa bazalia na bautaka awa na brazzaville totali tata mpuka likambo tokataki ete tokosalisa barage wana nakanisi mingi oyo bakei kuna bamoni ndenge mosala ifo ebanda me tokataki soki mondimi na mondimi talo moni ekopesama lokola epesami na mibino awa lelo ndenge nakanisi balobaki mondimi moko 1000 francs nakanisi il faut totala ete mokolo ekoya totala versement oyo ekouta mpe na kongo pamba te versement yango mpona kosala mosala ya mpioka ezali kaka mpona kongo te me mikili nyonso oyo elingomba na biso ezali ndenge ekatamaki na réunion tozalaki nango na nkamba donc biso banso malamu moto na moto amibongisa apesa oyo nzambe akopesa ye mpo na botongi barage ya mpioka pamba te soki tosali yango te ekozala soni katikati na biso pamba te ye moko tata nzambe ye akopesaka biso na ndenge biso tolingaka kolakisa bolingo na biso na misala na ye soki tolakisi bolingo na biso na misala na ye ye akosalisa biso mpe na makambo mingi mayembazangi biso yango nasengi kongo bolingana mpe na versement pamba te bayeba mitema malamu ya kopesa oyo bazali mpe na bamoyen bazali meme bazali na moyen te moke moke oyo bazali na yango bazali malamu topesa po ete tata nzambe akoka kopesa biso moko na moko litomba oyo esengeli na ye na ndenge tosalaka misala na biso butu mpe moi na makambo manso oyo tosala katikati na lingomba pamba te soki osalisi ye mpe akosalisa yo yakani yango wana nalobi ete versement na bino tozali kozela yango lokola nalobaki misala ezali mingi ntango ya masolo ezali kaka yango wana kaka nazalaki nango mpona kolakisa bino na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo amen biso totikali esengeli tomibongisa mpona kozela communion awa toali korapele oyo bakoya kaka awa komela komino bazali bato bali bandimi epuis azali kosoproche likambo na ngoma ya 15 ya 14 ene akosolola bino kasi